UDPS etiki kombo ya député Patricia Nseya Mulela lokola candidate na yango moko po na libonga lia premier vice-président ya Assemblée nationale. Jean-Marc Kabunda oyo azali kokamba Union pour la démocratie et le progrès social na esika ya président Félix Tshisekedi akwisamaki na libonga liango mposo mibale mileki na pétition ya député ya MLC Jean-Jacques Mamba. Mapona mipona libonga liango makosalima le 12 juin UNC ya Vital Kamerhe et pesi maboko na candidature ya Patricia Nseya. Marie-Josée Mengi Kandundu mosungi ya Amida Chatour molongani ya Vital Kamerhe atiami na bokangami sima na koyanola na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa matete limete. Parquet ezalaki koluka Marie-Josée Mengi wuto atangamaki na molongani ya Vital Kamerhe na kosala na ye elongo misala mingi pe kosomba ndako mingi kasi azalaki komonana te. Marie-Josée Mengi akendaki ye moko na parquet. Moko na mpepo misato ya lisungi ya Union Européenne pona COVID-19 ekomaki lundi na Kinshasa na basungi nkama misato pe na tonne tukuminei mingi pona monile ya ekolo Congo démocratique. Commissaire ya Union Européenne pona eleko ya Nkokoso Jeannette Lénarquique pe ministre ya Mambi ya Bapaya ya France Jean-Yves Le Drian bazalaki mpe na mobembo yango bakutanaki na président Félix Tshisekedi na ministre wa Yambo pe bakindaki na INRB. Baluki ba société Challenge Futura ya Fondation Congolaise pona buluki ya Bokolongono mpe ya Université Marien Ngouabi bakeli respirateur na Congo Brazzaville pona bakoni ya COVID-19. Prototype na yango elakisamaki na Brazzaville na bato bazebi mingi.